abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Que vive la musique congolaise, que vive la musique congolaise. Le drapeau à Congo toujours de l'avant, là où est la musique Congo, ils ont continué toujours à contrôler la musique à Congo. Ils ont sous ma casté maintenant, tout le monde artiste et la musicien, la musique doit continuer toujours à exceller dans le domaine en tout le que vive la musique. Félicitations et puis grand merci à artiste musicien Fally Ipupa de El Marabio choix de King Bakombo tout azaranango. En tout cas, tous fiers ya comme artiste musicien congolais par rapport à la réalisation de ça dans la musique à Congo, le Congo nyonso félicitations à travers trophée Missat Oyo tu remporté na soirée Afrima au Bimoro meilleur artiste Afrique centrale, meilleur artiste africain puis au Moussouane Kiminga Mouké 3 trophées au Fally Ipupa au Tibongo ko récupéré na niveau il y a Afrima et nous signalons qu'il y a Italie meilleur artiste africain tout le monde qui il y a des grandes têtes il y a niveau Afrique tout le monde le roi Wizkid tout le monde le roi Davido tout le monde Serge Beno il y a vraiment des grandes têtes dans la carte mais voir qu'on a cité les noms de Fally Ipupa en tout cas ça nous a fait du bien totali soir on les kaki et puis merci na artiste et musicien parce que vous revaloriser le langue na biso et lingala ça déplace aux agolobi congolais en tout cas on est fiers, alors très fiers de vous, l'artiste et musicien. C'est la raison pour laquelle l'autre lobby, Torolobela Yango, et puis Toromekapé Rolobela, Lissousou, l'artiste et musicien Fally est encore nominé dans MTV Europe. MTV Europe, Wanaïza, Masolo, Minene, Masolo, il y a des grandes stars, il y a monde, Kuna, Michael Jackson, les gars, Katsuana, je suis, tu me verras, il y a Autougo, Yem Tazuzu, Pena, trophée, moi, Belé, la Mamarango. Donc, cette fois-ci, lobby, Bisob africain, tous derrière l'artiste et musicien Fally Ipupa pour maximiser ma vote. Chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux. Il y a Belé, Liboso, il y a la télévision Nabino. Nous voulons un peu parler de cette affaire. Il y a Mambotali, phénomène, génération, il y a Kofinga, na musique. Parce qu'aujourd'hui, on se pose la question, na Kofinga, na musala nini oyo ezokotisa mbongo lelo na artiste et musicien parce que tous les artistes et musiciens o lelo bakoma pas seulement bango mais bakoma na batu na bango oyo bazana uniquement ka pour na kofinga tous les artistes et musiciens oyo nanga musu tozomona ke bazo travailler. Maintenant on se pose la question après au monde la réalisation c'est ba oba Fally ba osala on se pose la question aujourd'hui on veut un peu réfléchir polémique à la con oyo ezo mema ba musicien na biso wapi. C'est la raison pour laquelle on solo lango lelo na Henri Matushima artiste et musicien. Bonjour. Bonjour Vincent Chuluzi, bonjour na internaute news oyo bazota la biso na minute oyo de partout na Europe, Afrique. Merci à trop, merci na opportunité oyo au Pessinga poto solo lelo na kozong solo na parole te parce que na sangomo ya mawa etaki artiste musicien na kolinga ko passer en bongoté to ko perdre un grand oyo a bersa biso pena na musique ya Congo na biso na ba mbule belé na kombo ya Dodo Munoko na akufina niveau États-Unis abeta na ba fait papa na biso ba grand ba icône na biso musique lokola ba tableur au show. Donc il était vraiment grand et condoléances na famille na Mobimba et le Dodo Munoko a fini à niveau États-Unis et donc na zaikutu qui dit merci à mon vieux Didi Kinwani ndé mutu a komelenga na komele na pesembo tapsinga leki na ngai o tozana sango ya mawa o éviter que to kufela grand frère na yo moko bona wa donc vraiment merci à trop mon vieux pour l'information et puis na ba condoléances na famille à le vieux et puis na famille musicale Mobimba ya RDC pourquoi pas ya Afrique que to perdre un grand oyo a Zaraki Penza na makambo mais nzambe azui molimo na e pe manakimia. Voilà.
Ghost Kambala, ma bonne répétition que Zali, bonjour. Ouais, bonjour Vincent. Boni. Ouais, ça va. Changer coiffure, hein. Danger, nouveau look, voilà. Bonjour, Pena Babonné, sur la voix du peuple, voilà. Voilà, sinon, on a l'information, moi, on peut ça, on a eu la musique en général. Non. Information sur quoi pour le moment là, Nazan en côté, car on est artiste au Tchokoloba, Sangama Waka Nenge au Tchoko et la Bisso. Bah, condoléances car na bango ba musicien voilà. Voilà. Arima Tushima, je pense que la fois passée tout le monde qui ba tunenge ba organisé qui na niveau matongé festival Moroboé pour organiser Papa Mba après ba Neo Yakufi et maintenant là on s'approche na kokanis pour na Papa nani Pepe Kale tozo kota novembre le 7 novembre et pour na yo étant que artiste musicien vous ne pensez pas que ça là et logo basela qui peut papa peut-être mécène moroto mutumora bon en rota la biso organiser parce qu'il y a Pepe Kale au le kakaka mon arabe qui cimetière bazongi na bango mais pensez pas que et quand on le s'appelle message moro boy déjà que un mécène mo pas rose apé normalement maboroto kanisa Pepe Kale o ya bersa pe mité manabiso. Oui, c'est une bonne chose et que ça la biso vraiment bien makasi au moni Pepe Kale aza muto toko beta li solo na musique congolaise parce que Pepe Kale parmi le voyant héros de la musique congolaise, le géant de la musique africaine, donc apporte trop, à ça là trop à commission musique qui nabiso nabisika musuzo oyo, le lotam subiso balé qui to commission on a noté mais il y a même qui on a une dimension on a donc que son nom repose en paix. Pourquoi pas il y a mon bazalé belé au lelo bazo soutenir musique ba ko organiser lokomoko bande konanga lokola godé lo fumbwazali mon vieux juna mumba fwazali bave matolu dodé papitex et na bato nyonso bazaki na kati ya empire bakuba ba ko sala et lokomoko biso to ya ko tcha bon kapwa donc bango moko bazuna no organisation ya makambu omoninga malgré na linga Pepe Kale mingi to na bandai ko linga et pe na ko continuer ko linga mais na ko zo organisation makamna été pour na zamo côté ya empire bakuba mais ba lo fombo bazali ba Jonathan qu'est-ce que je dis ba Jonathan Mumbafu bazali ba ve papitex bazali wana ebele ba ve na biso dilu mona ba papa na biso ba ko sala eloko mo ya bien biso to ya wana pona ko la kisabolingo to zala ki nango ya pas ya grand prêtre Pepe Kale et au sala biso vraiment bien ba oyo kangai so ba sala eloko wana et ko zala vraiment et sengo makasi parce que mémoire il y a les grands artistes le ko la Pepe Kale ko le kaka boyete parce que azaki aki mutu moko ya pamba te donc tango tanaye to ngonga oye akufaki ko koka même ba tanaye ba anniversaire na ye futo to célébrer ngo kaka non avec honneur on est que azana bo moyi ozomona parce que l'artiste ne meurt jamais donc le col artiste akufaraté il faut tout le temps oyo za événement ya Pepe Kale et ça sera vraiment événement de tout le monde appelle na bamboka mususu. Voilà leader Matushima, je pense que bolinga Pepe Kale mingi to yambara musicien to solana musicien vous en avez moment où Pepe Kale c'est pas dans le tour on va na moi capella répertoire ya yampanya eze belé mais na koimba kozela na lembi nasengi conseil na bato baluka solution moyeve ponga na tika motungisio sanza bamvula mikolo misimi pusani kwa miye konzo nasambelaka na nzambe abatela bolingo na biso yoyo et puis kamisi saloboko système baloba tanga na Bible senga bako pesa yo tanga na Matthieu 7 kilie listo kilie kiyoyo pepe. C'est un plaisir de parler de Beti Maboko à CPI parce que Vincent, Namota na oyemba. Fota siko misunanga.
Et puis, c'est un peu ça, là. Donc, on a Leli. Vraiment. Hein? On a Leli, donc... Voilà, donc, hommage na Pépé Caleb, so de déjà à l'avance pour toujours vraiment souci na biso ça ceux qui ba mécène boza moi journée mo beto kansara et comment les gars ba cimetière moi je pense qu'Ari m'a touché m'a déjà tout dit ma pour te démarrer si je na biso le non linga d'abord tout dans la voix mystérieuse après sa point de vue na par rapport à MTV Europe et puis na ma musique on est zo keni mikolo yo tout se retrouver après pour biso pe na ngam na biso to panza retrouvons-nous juste après merci. Salut Vincent, ici la voix mystère depuis quelque part. MTV Europe Music Award. Les alliés d'abord, photo bana déjà pour entamer ce sujet nabiso. Il faut d'abord définir d'abord et le quoi nezani. Et le quoi c'est une cérémonie Oyo et a créé en 1994. Et la cérémonie moi ils a créé pour récompenser les artistes, des vrais artistes. Au bazali ba internationaux oyo ba percer oyo ba performer année wana na ba clip vidéo et zali cérémonie moko oyo à la base vote et salamaka catégorie ya bato tout bazara participer ku ba leka kuna ko gagner na bango à la base vote et zalaka à 80% ya public nde moto et salaka moto a gagné. Donc, et la cérémonie moko oyo c'est pasaka na ba chaque ville chaque année et boujaka à part l'Angleterre et ça l'ara 5 fois d'affilée et les gars en Angleterre en Londres et les gars en Angleterre mais depuis chaque année échangera bamboka année passée équipe en Angleterre en Wembley et puis 2017 ils en Wembley et 2018 oyo ils appellent la ville Mossus. Donc, et la cérémonie moko d'abord il faut batouba et d'abord dimension na yango. Parmi, d'ailleurs pour beaucoup dans le monde de showbiz, c'est la meilleure cérémonie il y a musique où récompense à artistes. Donc il y a beaucoup d'artistes rêveraient donc au cours de même carrière il y a 60 ans 70 ans de carrière mais au tout cas jamais qu'on a nominé les locaux. Donc biso ce qui nous concerne d'abord biso pas biso c'est toute une fierté au monde artiste net Fally na 13 ans de carrière solo na e akeneko se retrouver na ba milliers à bongo. Donc ça ba milliers mo o ya que c'est pas n'importe qui la preuve année même Michael Jackson a joué en 1994. Donc pour na lelo o ndetolo ba jusqu'à présent moto o azo détenir a gagné plus de trophées nango azan a 21 récompenses et ça Justin Bieber après il a dit Eminem et il a dit Beyoncé, il a dit Britney Spears, il a dit Justin Timberlake, il a dit donc que des grands noms ndé bazala nominé na kati biloko wana. Bon, et loko yo lingo expliquer oyo ozoloba ke par rapport à BT Awards, ce qui s'est passé, publicité, salama et marketing, et ça même il était dans niveau Congo, marambo belé belé, puis bah artiste belé, bah pour ça qui bah fan na bango, bah faut tété. En fait, ngai na resituer ko raisonnement na ngana sens wana te parce que il faut to d'abord eloko moko lelo nous vivons l'époque de ya numérique. OK? Donc lelo oyo ko faire ko booster neti ba publication neti ba publicité à partir à Congo banini pour nous sensibiliser bateau et tout. Moi je crois que ce qui se passe aujourd'hui le monde est dirigé par sur internet. C'est le numérique aujourd'hui qui fait que makambo est à la booster. Bref, année que les gens ont mususu au bazan a vitesse à ma casse lelo basali ba agence à ba publicité ba marketing et tout ça se passe dans ba internet et comment bim ça tiba millionnaire il y a ba business wana parce que le monde aujourd'hui est contrôlé par le numérique donc qui veut dire que ce qui matraquage na publicité sur ça à niveau internet ben c'est bon déjà ça suffit parce que makambo se situe à niveau anaté. Parce que Fally pour a gagné makamboza na niveau na te ba paramètres ça ebelé ou ils ont joué na désavantage na e. En réalité d'un côté et d'autre côté c'est l'ompe ba raisonnement ya batu mususu parce que on a rôle belo moko tant to lobela par exemple le pouvoir d'achat. À part non pouvoir d'achat, tous on est ministère na biso neti ya culture. Normalement ce sont des genres de choses où ba on faut ba accompagner na ngo ba artiste.
Parce que biso matraquage oyo lingo lobana et loko ezala vulgariser et pas ya peuple bae bakeno mona mboka azoki de compétition mo o eza lokumu ya mboka. Faut ezala vulgariser et osala vulgariser ministère de la culture baza pe na part moko boy bako travailler en collaboration na ministère oyo ezali ko gérer ba média na biso ba bilo mo bongo. Donc makambo esimbami na l'état asengi ke ba chaîne ya télévision tala dossier oyo ezali artiste na biso qui ne tomba boye il faut vulgarisation et ça la matraquage et ça ma ko sensibiliser population makambo belé po bato ba ko sensibiliser ke za makambo mboka ndeka omona nde esama mpona bamazembe mpona makambo ebelebele lekaleka na Congo wana normalement fonctionne bon parce que soki ozwi neti pays neti France baza na oyo bacompétition neti eleka européenne oyo babenga neti Eurovision mais soki artiste oyo aza français azoki participer na Eurovision eza neti euro moko boye ya football te mais ya musique sikoyo c'est toute la France qui est motivée banda na Élysée ba chaîne nyonso ya télévision mobilisation ba français bani donc tout ezakane likambo mboka mais ba artiste wana na pays air bazala baza pe na ba conflit na bango ba clash ba finga na makambo ebele soki makambo wana ye ekomi siko neti makambo ekomi makambo o baluba bwaluba ditunga donc bwaluba ditunga ezokipe so ba conflit na biso te alors malheureusement siko pa na biso bato o ba comprendre makambo eza ba Nigériens ils ont compris yango lelo avec boom économique na bango basali lelo na nde baza lelo au sommet ya art na bango lelo bango bazui vraiment sans ça comprendre que musique basala wana c'est vraiment eza business. Alors ils se font tellement de l'argent ba moni babi te faut te protéger cop te protéger trône balobi bon to se serrer ceinture parce que ceux qui toza toujours ba conflit makambo belwe concurrence ekotikala concurrence ekozalama oyo ndenge koma ya biso ya animosité kota sorcellerie kota motema mabe ba degré moko boye bato wana basaso na niveau wana te la preuve année ba année nyonso Wizkid bazaki na Davido bayokana te Wizkid azala pire petit afali azala pire petit afali maintenant ekoma makambo BT Award ekoma makambo mabele Wizkid a chaîne de na poids mais biso pa biso et osalama le contraire donc bango bazali bato basi ba comprendre ki déjà makambo nini ezo salama toko continuer na direction te ba conflit à la con ba polémique ko tia na ba bâton dans le roue ba nini ya ba niveau wana eza susu makambo eza digne pona bango te yo kasi ke ba Nigérian de bazakana bango pa na bango baso na te baso na rapé mais ce que komi likambo ko tia bato poids sozo mona neti Wizkid lelo a signé na Nike avec marque Naïwana a signé en partenariat na Nike t-shirt au monde commande Starboy c'est tous les Nigériens na artistes bazo chango pour business et qui ne likolo donc il faut faire de sorte que mouvement na bango et mata ozo mona ce différence na biso na bango ce que ça na niveau ana donc falini ngazana azana eloko mo akoko sala te pona ba artiste wana ngana loba toujours eloko na se posa toujours ba question batumi balinga loba ke ono ba artiste congolais minimi eza ba diamba ba makambo belé mais to ke pa etozonge pa obike ba noir pe ba noir ba bandi lelo te génération ba papa wemba ba evolo ko bazaka ba grand noir mais pourquoi ces gens là n'avaient pas niveau ya bêtise na niveau buzoba o ba monsieur ba na biso ba na lelo te. Et la science aussi, ils ont démontré noir sur blanc que Diamba ne affectait jamais l'intelligence à Moto. La preuve année, dans le pays, il y a le Canada, le pays belé, les lots libéralisant comme vraiment officiel que Moutako que pays noir abaye. Parce que ils ont détruit l'intelligence à Moto. Lorsque Moto est instruit, Moto a formé, a éduqué, a na mœurs nae, valeur wana Diamba kolon là jamais. Aujourd'hui, qui n'est pas fier de leur mon docteur Mukwege on a lelo aza prix Nobel de la paix. C'est tous les Congolais. Je ne sais même pas que ce parti, c'est Belé Koutou. Ça lui mention même dans Elo, qu'on a marqué même dans Suriango, parce que jusque-là, dans le but, il est le seul. Mais jusque-là, Mouto on a moni, à Instagram, à féliciter, banini. Ça reste fali. Bango, hein, Elo Mori Bouma Bango, Bango Bakani Sarake,
makambo bazosala fali wana ezonuire fali mais fali ezonuire na ye na eloko te même bojouer contre campagne bosali contre campagne bato bavote ye te problème afali eza fali azonavigue na sphère mosusu bango bakomaka te fali catégorie na ye azoboxe eza catégorie ya bato niveau ya likolo c'est pas pour rien bomona badavido na bawhiskid wana baza obligé barespecte ye parce que place nyonso bachallenge ya makasi ezalaka bakutanaka kuna comme ye comme badiversaire donc bango moko bayebi ke catégorie na biso badavido na bawhiskid catégorie na biso ya francophone c'est fali pupa parce qu'il est le seul oyo ase retrouver na bamilie wana ozo comprendre parce que bango fali bayeba eloko moko ke ye ndenge aza wana azwi temps ya kotravaille makambo tout et puis vitrine na ye ya exposition oyo fali aza nango eza différent na bamisien congolais mosusu fali aza na vitrine d'exposition mwa bien aza na une belle réputation ya image na ye oyo aconstruire pendant temps ebele fali azotambola na norme international respect nango koyeba kogarde bastructure kogarde makambo ebelebele e aza na maison de production ya dimension neti Warner donc biloko twana soki osangisi yango omona ke fali amipesa discipline moko boye parce que monde wana niveau level oyo azali eza na baprincipe nango barespectaka mpo mutu ogarde level wana c'est pas pour rien bakongole ebele bayebaka te parce qu'ils sont habitués tellement ya bagriffe ya sera kala bana banjili banini boye bayebi kaka ke babilamba c'est dioji c'est babiloko ebele batangela bango wana mais fali aujourd'hui Naoyebi Sango, faut un grand connaisseur, c'est l'artiste le plus luxueux et le plus stylé. Moutala ta cher collègue Azate. Mais faut ça moto yebi makasi po yeba ke Joe comment go bimisa biloko héros. Comment ko somba biloko boy héros. Donc biloko tout wana eza pona a garder standing na wana parce que level azali level wana c'est ngaka standing wana. Ba ministère congolais baza un problème à ba valeur. Ba valeur est belé nezo boma bango parce que bango faut ba yeba lo mo ke fali a gagné te ezo nuire na carrière na ene loko morote parce que c'est la nomination qui compte parce que Muto Azali nominé Ezali selon MTV bah meilleur il y a 2018 et selon Bango à l'international et fallait son nom ils ont se répété toujours wana c'est ce qui fait que carrière nae ils ont vu makara pourquoi parce que chant nae na horizon nae à travailler eza libanda ba misu ba betaka compétition mosusu ya beta compétition mosusu donc ce qui se retrouver dans la finale au moins ceux qui battent gagner la finale na bateau va perdre ce sont les deux équipes au année wana baza très célèbre ba joueur baza la sollicité ba joueur dans Champions League et beta mandé wana donc yé ils ont longola ne loko moti coûte plus ils ont bakisa de valeur na na notoriété na donc ba monsieur congolais baza censé ko soutenir yé kara la preuve année biti award de uta le ka Batumi Bamoni Basepeli pour faire gagner. Mais Fali, c'est son nom, c'est son image. Où ils ont toujours construit et ils ont mata. Yemuto, ils ont mis à l'école. Le point nini, c'est les détenteurs, il y a BT Award. Non, c'est les challengers de Davido. Mutu, Bazaki Bobobe nominé en Etel. Mutu Bazaki nominé en Etel. C'est pas pour rien, même dans Jido, même dans Sprint, Nini, au monde non, Muta médaille d'or, médaille d'argent. Na médaille de bronze. Bah toi ça toi na ba grand prêtre ya osaranate. Alors vu ce qu'il fallait mambo belé autour na yo ça désavantage il faut qu'on se le dise aussi parce que yazo se basé mingi na ba fan na ye na niveau international. Mais na niveau soutien na niveau mboka ndezo zangaye. Mais oh ba Davido bazana ba fan na niveau international ou bazo voter et na soutien à la base. Biso déjà à la base écoutez mon thème mabé et à la base on écoute pouvoir d'acheter zate bato bana problème ba internet bana problème ba téléphone bana problème donc il y a tellement de choses et ça là que ils ont joué en défaveur na mais en réalité Fali n'a rien à perdre juste d'être nominé na MTV Europe Music Award mais c'est du waouh. Et ça, quand on est pour ma grand frère rebelle, moi, tout manqué, bon, bah, respect, ça, t'es pour les net, quoi, manquer respect. Mais, bah, tu vas bosser, ni tant, bah, non, koumi, ça, papa, ouais, m'baké, papa, ouais, bah, Peter, Gabriel, banin, bah, l'ouam, bo, pena, bah, te belé, puis, bah, zala, qui paye, papa, ouais, bah, non, ma grand prêtre, mais, ils avaient pour manquer, bah, respecter. Et ça, n'est que cause objectif. Mon tout ce qui a ça, ma cambo, oh, il y a danger, bon, le bangon, n'est ezali. Babiloko o fallait azo kende comme nominé na ba événement ndengwana ba grand mingi no mona na kolo ba même bango tunde bazana ba tuno ba participant biloko ba ate faut qu'on se le dise la vérité ba congolais faut to koka ko s'accepter ba musicien congolais faut ba biloko wana
na mokili guide muta bendaka bato azalaka toujours eza biloko nzambe apesaka bongo eza likabo boko force ndenge nyonso bokoki kolinga bokoki kofinga ye ndenge nyonso bokoki kofinga me bozalaka na difficulté ya kosala makambo neti ye ukoleka ye 10 ans yango tookende oyo 12e année 13e année musicien moko aotoleka dernièrement na émission moko alobi ki ono ye fali alobaka boye alobaka boye me ye nano akenda na Grammy te oyo nano akende loko te siko MTV Music Award ya Europe yango sikoyo ye fali nominé oleka na TV oyebisa bafani no nini donc bazotourne toujours donc bazobima toujours bazoba par mauvaise foi bomoni lelo oyo biso po to accepter ba Wizkid po to accepter ba Davido il y a un travail qui a été fait déjà avant par ba Two Face ba D-Banj ba P-Square et tout donc musique on a forcé ba porte si lelo to comment accepter ba Tiwa Savage to comment accepter ba Davido to accepter ba Petio ba techno et tout lelo donc ba créer les bango neti pom moko boy ozomona et bango bazaka reconnaissant la preuve en est sur mon année anniversaire mon de tout fait au ressentir yo moko banana nyo sonde ba souhaiter que joyeux anniversaire biso siko ba monsieur ba comprendre que lelo o fali ce qui a gagné c'est la réputation de toute cette musique qui y a dans la musique congolaise on a des et même biso na trône parce que na kala tant ba kofi ba wingi bani bazo gagner ba trophée na ba Afrique on a bani c'est la réputation de cette musique. Il y a certains musiciens, net bambuta les kazubani, nabakouin nabangopi, et ben non ça la bango kaza artiste congolais na pays moko Afrique, aucun de don nango. Biso to va na bamboka libanda to bi combien ba Nigériens ba koma fier depuis ba koma na au niveau de ba koma lelo. Respect à Osaranate. Donc bango faut pas ebelo mo que il fallait gagner et ça bien dépend na bango parce que c'est cette musique, cette communauté parce que lelo oye a net bouclier na bango. Il est le seul Oya Bundela, Bango Azan la compétition mimène. Donc, Bango ko boycotté, Baïbelo Romo, fallait perdre dans l'autre côté. La preuve année, perdre dans BET Award. Mais comment est-ce possible dans quelques. Talara Moutuna, il se passe à une semaine, aux autres, il a 213 000 $, au son badji passi, kanengwana. Il se passe à une semaine. Et 3 jours, 4 jours, et l'équipe. Villa na aussi là na kin kuna asa un problème parking parce que parking ya moké ba yele li solo que voisins zote ka lupango na bobo ya za pour ça agrandir nani na 300 000 $ à son bisu ndako ba lupango voisin oko imaginer mon ton espace à une semaine au bimisa 600 000 $ au somba jeep pas cher bon aussi au somba lupango pour ba agrandir aux en besoin parking non mambelebe donc les gars a compris les business il s'est fait de l'argent mais batona nyoso Quand les artistes même sont sur temps comme pour éviter des problèmes à paniquer ma bé et petuana ba ebisinga ki o vilana azoko sabato eza ye ok eza ko yaye teza vie moko boy soki nani ngwana mutaza ki na yesa bi président eza vraiment yaye kutu lupanga voisin auto son bango lisusu asoma yango lobby donc na une semaine on kosa makamwa ndeni parce que azoko tisa mbongo les gars a compris business ces années les gars a compris comment est-ce que on peut se faire vendre. Donc, bah, mais c'est congolais, bah, quoi atteindre été. Déjà, et qu'on a bango, ils ont bon coussé par bah message na bango, par bah porte-parole na bango, na bah chaîne yo bah leke la rapport bah miteka. Donc, bah ça limité. Au bondi ça fallait pour la popule public ouais qui noana, fallait better na kin te pour cacher na ya libanda na cacher qui ne rende moté. Beaucoup linga bo bete na kin mais ceux qui datent mo ebimi a que beta par exemple na Afrique du Sud déjà 100 000 $. Alors qu'en Afrique du Sud, choisis c'est un businessman. La preuve en est lelo aozala na Montréal wana. Combien d'artistes congolais ba ya ko beta to na mona ba orchestre ya ka ba beta na Olympia Montréal wana te. Donc ça là les ondé ba tongi ngo lelo. Mais le showbiz est là. Ils ont mona makam nyonso wana. Les gars azana level o ils a level ba musicien congolais te. Lelo oyo Afrique ma yoto le kawanat. A tout ben dans les sous meilleur artiste africain. Donc continent mobimba tout entier. Donc biloko wana nyonso ils ont servir yé. Azaki nominé na BET Award, Auto Ben na meilleur artiste na Afrima Award, Aza nominé na MTV Europe Award. Parce que biloko wana nyonso na bozaka ba conquérant na comment. Boluka surtout, boluka plutôt beaucoup malisanga, beaucoup kako travailler ndeni beaucoup ou soit beaucoup kako copier, bozala na bonne foi na ko soutenir moninga sozo keliboso. Moi j'ai dit respect na moi na nete Fabrigas ou atako lobake asenga vie na pardon.
Et nga na osenga kutu na para fali akorosa pe geste moko boye na para pe ya leki grand frère pe akorosa moi geste moko boye pour et ko mema bango liboso. Donc parce que moi, bientôt, vivre na ko telema na ba porte à bateau banine ko senga ba kabilo mois 2000 3000 non ba comprendre le business té parce que jour mon enfant da mambo amoni mambo chèque assassin mais l'équipe a coûté $1 million des places ba comprendre que ba bien donc ba discussion il y a on fallait linga ko tangoté parce que les gars bouffent l'argent de ce qu'il fait comme métier. Donc c'est ça le problème. Combien des artistes congolais na biso et le bas petit monde atala ki na nini on a bazar na ba poto on a bazar même pas na permis de conduire bazar même pas na ba voiture bazar même pas donc on sentit que bato bon meni vie mo boya ghetto ba combien bazar na ba bureau combien bazar na ba structure professionnelle ba manager bazar na combien il y a que lui fallait mutana donc bon comprendre que na ko somba ba vie na ko sala ba vie belé na ko sala produit na ba chaîne na bongo lelo oyo. Combien des artistes congolais à génération na basi bazoa page en magazine vraiment boye à l'affiche netia ba jeune Afrique on a batia yé wana ki fali pour pas yé moro maboy à l'affiche maboy jamais ba monsieur na biso na biloko on ezala até mais biloko so ito monde on sait parce que les gars azo s'exporter bien et c'est notre fierté ceux qui to so maïle to rocha espoir na ba grand na biso na l'état ba rocha poids pour makambo akoko avancer ceux qui to maïle té a ozala na kwa na ye na ba fanatique na à l'international mobimba o balingaka et les cas se fait de l'argent. Donc le fait d'être nominé na kata babilo kwana ça fait déjà de Fally un grand et Aza de loin numéro 1 ba Michel congolais. Donc c'était la voix mystère depuis quelque part, merci. Depuis quelque part, merci. Depuis quelque part, merci. Oui, chers amis téléspectateurs, c'était la voix mystérieuse Babi MTV Europe. L'artiste Michel Fally Ipupa est nominé na Katswana donc toujours benga toujours senga bandeko tout ba congolais et za makambo ya Congo ndenge Simba et ne représente Léopard plutôt que ne représenter biso na ba compétition minene ya na monde ndenge pe lelo za makambo mboka c'est-à-dire za makambo su mazembe o vita o imana o renaissance te za makambo su ya Congo nde ezokendo zala représenter na nzela ya Fally Ipupa ndenge héritier watana balobara akezo yango pona honneur na biso ba congolais. Donc moi je pense que il est grand temps de renforcer en tout cas de voter et que ça la bien. Ari Matouchi ma leader na ezongeli na nuyo par rapport ya parce que le émission le ligne un peu tout ça la moi éveil de conscience donc capé ko réfléchir parce que le qu'on se le dise télévision il y a Congo. Je me suis rappelé, dans le total, deux jours passés, Maros Mounga qui Fally. Et dans cette émission, il fallait faire la promotion en Zembo Kokoko. Et je vous dis, depuis le début de l'émission, Tina Souka, dans telle émission, Maros est encore trop jeune. Donc, on n'a parlé que de l'œuvre de l'artiste. Mais l'émission, bon, ils ont sauté. Comment on a dit, on a mis Ari Matouchima, on a topé Tarama Solo, il y a Didi Guinoan. Ils ont sauté. Comment soit tu go finga, soit tu boy. Mais alors qu'à ce moment-là, tu vas nous la biso pécar. Alors, tant que tout le monde a bamba boy, il y a des artistes qui sont là concentrés dans le boulot et ils nous remportent des trophées maman minene. Qu'est-ce que vous pouvez dire en tant qu'artiste et musicien? Merci à toi Vincent na question là. Omoni eloko oyo et comment ko salama lelo na musique na biso et ngana mona ngo eza ba distraction na sens nini. Po omoni nakala ezaki motu soit eko sala polémique ozomona polémique on peut fondé na eloko mobo mais lelo ekomi makambo ya ba base banda bezeye donc bato ba sou makambo o salati bazo bateke un artiste aza éducateur de masse tant ozo na télévision faut oza ba discours moro o eza convaincant o ko lobela bato ko changer ata histoire moro boui mais yozo yaka po ya ko sala ka buzoba batu oyo basala buzoba mingi la majorité talaka bango bakenda musika te mais batu oyo balobara mingi te ba se concentraka po na sala quelque chose na émission nzamba tchaka bango loboko bakenda ka musika po le temps yozo sala ba aventure ozo luka ba base ozo luka o comme ceux qui Michael Jackson mais ba ninga musuna se bazo travailler alors tant bango banako sala musana bango makasi tant e bima e kene musika yo comme ce que jaloux
au commence comme mutema mabe alors orotika la kana molimo wana ya roya ka ko finga po yo zo travailler te bango ba travailler lokola bango bazo ko émerger yo banaka ko finga ka aussi longtemps que yo bana ofinga ka bango pe ba okende ti o sutukana tamo bokomi mukolo o sali pate lo mote o tiki œuvre te o sala banzemu mais o tiki ba chef d'œuvre te bozomona parce que ko bimisa banzemu to ko sala ba polémique na ebité ozozwa nini na kati wana po yo lingo bimisaka iloko mo oyena na polémique bani ko finga mutu pourtant o finga mutu oya obimisa loko mais musique wana lelo na ebisio Vincent na éviter ceux qui kambala au contredit nga izo simba nango lisute la preuve en est que au lobeli ngote vraiment félicitations na frère nanga Fally Ipupa biso za bato to tombelaka to kumisaka tout le temps amour et na koki ko l'excelo ko bongo te tant yo lobelo ko mo poser nga question nango te je suis désolé na za congolais lokola congolais nyonso s'il faut na soutenir il faut na soutenir parce que ezali le kumu ya drapeau ya Congo soki lelo fallait za fort biso pe to za la fort so lelo fallait za ya kokita biso no to za la kokita parce que et a le kumu ya eza lokola trésor pour tout ba beta na trésor loalo so ba pesa na ba paste ba chabité ozomona donc coup de chapeau na frère nanga na moni 3 trophées afin na pena bona photo et ça linga plaisir à trop à Afri maman Afri maman donc Afri Maward donc félicitations coup de chapeau mon frère travail sur makasi lokola autolo ba soit nominé na MTV Europe donc toza na pona soutenir yo na oyebisa batu nanga na oyebisa ba fanatique nanga na oyebisa bato balinga nga Henri Matsushima donc bobu kanate bo soutenir Fally bo tchaye point et akene de l'avant na osala ngo pona ferre na osala ngo pona héritier na osala ngo pona Robino pona qu'est-ce que ebo alotin na osala ngo pona Fabrigas donc parce que baza ba artiste ya mboka na biso donc tant ba osala musala ya bien oyo ezotombola culture congolaise donc na minute oyo ezalo ko la léopard na biso siko mutezo beta alors na léopard ndongo lobby équiparaté aux ala muta imana aux muta ujana aux aso nini biso tout photo kenekaka to tindika léopard donc na minute oyo fallait azo représenter biso kende liboso mon frère ozana soutien nyonso ya biso ba frère na yo oyo tout ça là nous musala moko surtout ngai vraiment personnellement et puis na bateau tout balingara Henri Matsushima autisme ça faut voter pena va mourir en Autriche donc au Boukanate ba voter belé pena et au sala biso vrai bien quoi voilà Gosti Kambala m'a beau répéter sur les alliés impressionnant d'abord pour na Afrima avoir fallait 3 trophées et puis MTV Azasu nominé MTV Europe mais Vincent on a pas fallu ba félicitations belé parce que maintenant là ils ont l'accès musala zo sala ba fruit nango yango là voilà Aza muto a adopté système na yemo boye de ne pas beaucoup parler mais de travailler tu vois maintenant là ba travail na yende zo futa moi je dis félicitations so moni artiste ndetié depuis que artiste à Congo on va musicien ba boya na radio so moni artiste to ndima boye donc c'est que vraiment ça moteur félicité donc coup de chapeau à Fally et puis pour na oyo ya mibale wana ya MTV ya européen moi je dirais que eza première fois pour naé et ça loko ba Michael Jackson de bazwa ba Jay-Z congolais pe ya biso ya Kinshasa o aza nominé na marambo voilà donc moi je dirais que eza iloko oyo pas pour toi l'accès yende karaté c'est-à-dire que comme aza premier congolais pour une première fois to soutenir oui on va le soutenir et puis na okende pas na yemo européen directement na bateau pe oyo balinga musique yango Congo ba yeba pe que no ba tenir yé vraiment pas rigueur Vincent et ça première fois de to loba pour na congolais qui déplace wana donc oyo c'est important ça déjà que la personne est nominée il y a liboso yango wana donc azwa le yambalo azwa te oyo c'est important na nous nenga za nominé parce que c'est pas donné à tout le monde ba Jay-Z de ba le karawana beza ba to pas Michael Jackson tu vois donc ce cas zuité ngala ba félicitations déjà parce que ça déjà nominé ata le sera zuité peut-être prochainement rejoint mais biso to optimiste donc biso pour la biso Fally façon on a trophée on a Congo nenga zora ba Freeman nenga zora ba Blue belé wana pe façon mais Gosti Kambala to zo mama mukesima je pense que azaki nominé na Biti Awa na place na Davido Mutazwa Kiango et on avait fait beaucoup des émissions pour le pourquoi
et ça là qui tout mec ko soulever ba réseau go ça qu'il fallait avoir trophée on a été maintenant comme MTV Europe parce qu'on est en plus anglophone ne bazaki na makambo wana mais eux est-ce qu'on en Europe ça dit pour la yo gosse ni no yo romoni que tokoki ko sala to fali to ba mission général ba ko sala pour que cette fois-ci to probabilité ya organiser la makasi voilà non mais c'est alors le bossé ça que non photo non rolingala tu vois one est important to tigano mutema mabe pour nous soutenir Fali il faut d'abord to changer mentalité vous comprendre que et là comment la maille ça là ils ont honneur à Congo il représente toute la RDC vous comprenez ça et ça important le Congo donc tout le la jalousie voilà que ceux qui a joui bah c'est kabiso tout ceux qui a joui et maitsaye vous comprenez c'est le qu'on a pas la biso ba Congo les photos longolango donc photos à la ini photos simana donc Congo là comme mutu moko vous comprenez ça parce que hier moko fallait nous représenter Congo nyonso et le qu'on est important vous comprenez ceux qui te zala ngona mutema ya bolingo wana te ozolo bango ka likola mbebo ke non to soutenir ye na mutema ezate tout ça na biso le côté vous comprenez donc il faut vraiment mutema pena donc mutema ezala pembe mutema ya kufungwa mapena ko shokwama ko lingana ne loko ya muninga to sala wana vous comprenez ko linga ngonano donc ko sepela ko zwana ye donc yo mi tia na place na ye yo mona ka ndeti yo ta fali ndeti batushima ba to ndeti ya ta fali donc que se fali a jui ezanga pour nos musiciens ndeti et loko les bosso photo sala on la fait dans un leader Matushima pour dire que to salut moi constant moko c'est que babi l'unité fait la force obelo romo bolobi ceux qui morazo mateza bison spetozo mata on doit se dire le que parmi babelema o et matipé musique africaine musique nigériane et ça ba collaboration au monde à côté whisky d'abeti lo na Flavour au monde à Flavour abeti lo morona na Piscoire mon Piscoire ka beti lo mo boina Davido ça dit bazana esprit moro ya collaboration makasi et puis au monde whisky na Davido to bige bazara na moi barana polémique mais au moment ceux qui whisky d'ake tant sous Davido a nominé tant Davido a nominé na Bisawa whisky doit to ça featuring na Fali mais tant vraiment ya mboka au moni whisky da posté moto barana la polémique à 5 ba nigérien tout va voter vous ne pensez pas que Erosala peut bien pour na biso ou na recopier parce que whisky na Davido ba niquer pas ya Kofi pas Wera pas JB pas Ferré pas héritier ba leki na bango ba net whisky dans sur ba 25 ans vous ne pensez pas que Bablo a bon opé et que ça la peut bien pour na bino ba musicien que ceux qui ndeko moraza représenter libanda tout tient non Bablo on a besoin libanda biso mona bino non ba musicien bino mona bo s'impliquer na maramboana mais eza lokola nde tozana kati ya exemple boutique awa que pas odilo mampu ya maman Rachel Musolongo ba fantasy que ngano to yo kanate mais muyibi akoti awa to sala nini lokola place eza place ya marabiso et puis ça biso espace to sala bémission biso muyibi akoti awa et lokala bosse zani to bunda to bengana to kanga eza lokola lelo oyo ezoleka na histoire ya musique ba Nigeria ba ola kisabiso comment savoir vivre que à cause d'un problème na frère na ye mais pour na libanda te ozomona donc biso concurrence loyale biso tozalaka prêt na nuire frère na ngai pour na tombo l'étranger biso tozalaka prêt côté on to ba professionnel biso congolais za bongo ozomona que ayu venait que te Joana azora momi a frère na ye mais le ko bazara balabala mo bayoka na te atika na ye pour na écoute azwa edi wana yuma pamba wana amona neti ye danger tika ya baka ye menzo kande pam batu musu ezala bongo te na ba tribu na ba pays musu ezala bongo te donc il faut que bo se soutenir na nubino donc les appels na lancé na bana mai nyonso donc ndenga na saliango ne grand mopa ko salango. Et pourquoi pas le roi de la forêt, le Ventone, Moukoulumpa Wabankulu, Jibem Piana Kosalango. Donc moi deux personnes nga Henri Matushima, Bacheli Fali vote parce que nga mo pena voter. Donc ceux qui de la forêt à lobby, ceux qui piano à lobby, ceux qui nkovi à lobby. Au moment que et que ça la force à koyana trophée wana et ça la lokumu ya Congo parce que kuna ba lobby la musique ba obeta li solo ya musique congolaise. Ba obeta li solo ya artiste congolaise. Alors et que ça la biso vraiment fierté et que na soirée wana
fali azuli biso kupona et ça la biso bien obike tango olobi ke na BT Award Davido azwa ki en main so tali carrière ya fali otali carrière ya Davido akobeta fali te so biso ozaki na bolingo pena oyo ba frère bazalaka nango ozomona mais bango ba yebi ko se soutenir bango bakangela baninga ba porte te bango bafungola ba porte pona ba frère na bango pona baninga na bango pourquoi pas faire a poster pe na page na yekete batu nyonso balingaka balinga ngai faire gola bo soutenir frère na ngai fali ozomona héritier ko salango kabosa ko salango soki yebisa pena na bateau net bateau na bazala na bango na sima na bango so pesi pena mot d'ordre que bo soutenir frère na biso na éviter so écoute trophée ezali mo il faut baksa sous na ba trophée mususu aya na ngata 10 voilà parce que na obi na lo baboye Vincent parce que na biso ba congolais nde tozalaka congolais soka sangani pone loko moko alonga ngo voilà talaka te équipe nationale na biso so biso no tozaka na esprit moko to polarati bona tango na pena film ebetama donc babeta pe film pour na trophée à Fali et ça la biso bien. Voilà, chers amis téléspectateurs, là moi je m'adresse à partir de ces musiciens que il est maintenant grand temps il y a revoir les choses d'une autre manière dans l'angle mususu. Musique, il y a polémique dans la musique et ça la bien, mais polémique à la compter. Polémique à la compter, c'est que on va nous parler au ça et l'autre. Nous avons ça fort, pour avancer. Il y a une la télévision pour pouvoir mutuana. Au ça no boulot moroten de romorazo bosser dire pour faire avancer boulot là yo zotini 2-3 personnes mo ba les la télévision pour finir la musicien là pourtant on va pour créer actualité mon actualité on est à actualité à la con parce que tu as remarqué que qu'on finit en internet et puis ça va production té qu'on finit à l'internet et puis ça va marcher té qu'on finit à l'internet et puis ça va mériter au contraire tout le monde a musicien on va se concentrer plus dans le boulot parce que ça m'a bien donc moi je pense qu'il est grand temps la musicien en général de comprendre que bon comprendre parce qu'il y a un musicien de bon comprendre que au lieu de les carans internet pour nous finir na finga na ka ou non kingana tindimi kingana finga kingana ou kingana lobagi boye pas finga musicien kingana moi je pense qu'il est grand temps boter ka ba image na bino Afrique est tellement monene Luka teka image na yo musicien dans l'Afrique mobimba Luka attaché des presses quand je dis attaché des presses c'est ça tego attaché des presses moro boyazaraso nenité c'est-à-dire attaché des presses maintenant oyo ayebi musala ninga salaka oluki ba manager a bien oluki bo vendre image yo artiste pour que biso souci na biso za ke lobby bari matushima ba misé la biso nyonso za rapeka tego misé moko Fali mtangena oza représenter à Congo té et ça fait 3 misé baza nominé et aussi la fierté à Congo donc tout ce qui a misé pour que la polémique à la con parce que polémique à la con tu comprends maintenant que comme il m'a bino la mission la biso na erreur rebelle c'est de l'ose à la concentrer dans boulot na yo oza concentrer na babuzoba alors que d'autres personnes avancent parce que ça en bas danger bazo payer bazo la sa fortune la musique ne zalaka ke ba payer ba car danger ba pala danger mais yo de l'autre côté ozomona ka ke noter il faut ko finga faut ko sala boy tout temps muninga zu trophée mo bewana au mona yo olo les la télévision au ça le roi rima touchi maintenant to soutenir yo mono les internet pour nos finga musicien nga zu ba trophée donc je pense que avec cette mentalité là musique na biso et ils ont avancé dans côté donc mieux vaut to la bino ba musicien pour la nanzela ba ninga o ba sala bien et moi je pense que ce qui lelo respect considération entre artistes et au fond la porte parce que erwana ba collaboration les amakas lelo ba daju to ça ba succès danger mais cela ne l'empêche pas ça ba featuring na ba Naza na ba Keblak na ba Fali na ba musicien tout africain ba hero zo sentir que pourquoi parce que ba ça na ba respect moro boy mutuel mais biso na Congo on a ces problèmes là pourquoi parce que respect ezana nous entre bino na bino mais ceux qui bloquent boy et comme on a gagné musicien na kwa na ye a ça makam na ye de façon makam na na taru de temps na mutu mo na télévision a on ba connerie pour le musicien mususu aza concentré a donc c'est énergie na boulot mon que musique na biso et ko changer ma case vraiment ça c'est un élément très important et puis na obaxelo omoro ko collaborer l'axi ko comme ba master voilà donc to ko collaborer pour na projet mo boye to pour na ko se soutenir na eloko mo boye mais ça te que pour to comme ba master quoi donc bozana bino ba master te mais bo chani pour na likamo po et simbaraka voilà Ghost Kambala ba reprocher qui Fali Poupa ça dit équipe en marketing a Fali Poupa qui est côté marketing bazagi plus concentré dans internet
Et on doit se le dire que le monde ils ont fonctionné l'internet là tu vois mais na Congo awa tous on a moins de difficulté wana y accessibilité à internet mais alors que na Congo awa tous a déjà na Kinshasa pamba so babito voter ka Kinshasa mobimba fallait déjà oya na MTV MTV Europe na Congo maintenant pour na yo gosse vu que tous on a difficulté internet na mboka na biso mais tous on la population est belé au bakoko voter fallait ni pour na batoro fallait équipe à marketing et ça pour que to récupérer trophée wana na Congo. Ouais bah Vincent Loko liboso ezali que moni na Congo tous on a ba difficulté belé. To lobé lango déjà siko nini to ro sala. Yango ce qu'on a expliqué. Na minute oyo boye ba marketeur a fallu et comme vraiment d'être examen parce que ceux to zongi difficulté na examen par rapport ya internet. Moi na kin bato belé vraiment bato belé la plupart ya bato Congo zaka kinte je voulais dire Congo zaka kinte Congo zatina ba Goma ba Congo tu vois tout ça un peu reculé par rapport à mon internet tu vois là. On se comprend tout ça vraiment un peu reculé. Ce que problème est anime. Problème c'est que Kobi il faut vraiment exercice à ma casse pour na batouana. Il faut vraiment exercice à ma casse pour que qu'on expliquer public congolais comment est-ce que va voter vraiment. Et c'est là où ça facilité. Maintenant là et comme le il faut qu'on les canne TV mingi. Vous comprenez? Et comme le il faut vraiment qu'on les canne TV pena mingi qu'on bête la liga mona c'était. Donc marketing pour fallait liboso déjà ngazo féliciter pourquoi? Parce que calcul n'est liboso. Ba trophée au joué. Calcul n'est liboso zala qui a visé le public à Libanda. Vous comprenez? On a dit non calcul n'est liboso. Là il a réussi. Parce que autour de balika moko tu as la difficulté on a awa il y a ba vote donc ça veut dire que tu vas voter ming la plupart des gens au va voter ming za bato Libanda. Vous comprenez? Maintenant moi même quelle procédure ya mema ki wala même procédure ba mema ki pour na bato Libanda. Et ça même procédure fallait ce qu'il faut luka mema na Congo. Vous comprenez? Qui ni karaté Congo mobimba. Donc même procédure parce que procédure n'est pas meilleure. Il y a un des PCC 3 trophées. Tu vois? Donc ils ont même procédure, bango de baby de basala qui pour bazo trophée libanda. Ngana za pour nous expliquer bango ngote. Bango mo baby o basala qui pour bazo trophée libanda. Donc il faut qu'on ait la même procédure wana. Ba na ngoka na Congo. Makamno c'est légal normal. Voilà Arima Tushima, na ebité ngala ngina peut ça idée moko boya. Na ebité likanisnanga. Moi je pensais que comme tous les réseaux téléphoniques, Awa, Airtel, Tigo, Orange plutôt, Fricel, est-ce que Vodacom et cause à la paix tout le monde a repéré mon vote là ça best of the best tout le monde a un message boyé est-ce que fallait peut négocier tes ambassadeurs Airtel négocier pendant réseau Airtel ou créer peut-être lien boyé que non tout ça pour voter un message et cause à paix idée. Oui, ça idée moko ya bien. Donc bakoyi ko faciliter batu lo lenge ya ko voter. Donc ebika ke parce que na ezaka na ba message musu batindara ke mutako ko kota par exemple Facebook même pas azana internet té. To azana Android té. Makoyi ko accéder na internet. Donc ba continuer la batu le même application. Bah la kisi bango siko lo lenge nini ya ko voter pour moni elo msu ero compliqué mutu azana posa voter mais ayebite a obanda ndenge nini mutu msu peta msu azape na moi difficulté muki ya lo côté ali falansa mais ce qui ba la kisi déjà na lo lenge wa ko voter et ko faciliter pour à voter pour ngana lobaka marketing on est sur kana kisasa te et que netina ba ndeko na biso Congo ya en face parce que ba on peut balinga biso mingi balinga pe musala auto salaka ba ko linga pe ba voter pourquoi pas na ba ndeko na biso pe ya ba angolais donc vraiment tout le baka en Afrique centrale awa ba ça la politique mo ya bien o ko memake ba vote ezale bele ma qui sasande Azaskoyo qui ça c'était mais RDC Azaskoyo na base oyo akopesa ba voix ebele donc les andenge ezala par exemple na ba élection tout monde na ba députation nationale ba contaka mingi na base na yo hein base ezana no Congo Congo nem tezana no base le reste on ezaka ko récolter moi ndam po et vimbisa donc ba ça la politique moi bien pour na Congo na nous pour le na ba province na biso lokola ba Katanga wana ba Goma ba Kisangani ba Bandundu ba Kenge ba ça il a lelo internet makasi donc soyi ba meki ko na bi kata ba tutu ba ozana possibilité à quoi accéder mais quand même la majorité pe oyo ba kota pe bazali ke ba ko voter pe et ça appelle au moins malam. Voilà chers amis téléspectateurs, je pense que toujours s'adresser pe na niveau ya
côté marketing il a fallu pour pas donc parce que wana ils appellent nous copier ma casse bazakuna et donc nous voulons que moi ma stratégie et bakisama et au sala bien ma casse mais leader je pense que tu pèse déjà moi ba directive est belé mais s'il faut dire encore un mot en général na auto solo lelo na etali bato bazo continuer toujours qu'on se focaliser na musique ya polémique à la con tant la vie polémique à la con c'est-à-dire polémique moko boya buzoba eux ont apporté nango et apporter le musicien et l'autre côté à part que non peut-être batangi comme nous mois de jours ba publier sur internet et puis sili nango qu'est-ce que concerne une représentant que artiste émission en expérience bien na musique na kanisa na terrain to mon résultat nango est nul mais bato oyo bazo se concentrer na travail na bango le travail na bango zo futa bango la preuve en est que na uté comme on dernièrement vidéo mo oyo les grands mo pas salaka bi ke botika ba distraction tout travail botika biso tout travail botika biso comme même na ba distraction inutile ozomona distraction et ruinera mutu oyo aza averti il faut comprendre marama o sala ozomona yango moni à chaque fois dans le bac il faut ça la mise en jour il y a une ça vous comprendre garçon tout oyo hein o pena aibi pena kete na betaka nule po ezala vinanga ko beta nule te po osala guerre na Vincent to osala guerre na gosse beta nule po o se pesa public na yo beta nule po ezala survie na yo po na yo na famille na yo beta nule po lobby mboka na yo elobela yo ozomona ndeto totanga komo ave auprès ya ba venapso ba papa napso ba rochero ba salaki musala moko ya malamu donc to solola sur Pépé Calais parce que aza na évité le fond de l'Afrique et puis comme on a epesa na Zaïre te et utaki nde na libanda balobi ça c'est le fond de la musique africaine ozomona mais yo sikoyo Afrique epessionine et au pesoka ba base et pesoka ba buzoba no sala wana hein que ndenge ezalai kala na chiksoro déranger ba kangio mo mukokoli o déranger so ba kangio mukokoli ba roton so na ba mikokoli ya buzoba donc na été au commander donc to travailler to ça musala hein tout ça musala et kozala bien pour na musique ya Congo musique na biso lelo ezana ba difficulté belé oyo biso no soyebi to aider musique na biso et kene de l'avant ba o bazali kolo ba boya ko benda ba bazana seti bino pe ba bozana se boya ba pe o respecter ba to bazali kolo pour na ni poto sa ni to sala nzela ya bien et kozala malam voilà Ghost Kambala mabo répéter sur ezali un mot par rapport il y a le leader à le côté bah on va misser mais il y a un mot par rapport à MTV poto aussi ça la biso ouais mais to soutenir Fali biso nyonso to ça ba congolais et ils ala oza journaliste aux na côté na yo lingarame o ils makambo côté te oyo biso nyonso bi ke Fali za mwana mboka c'est le drapeau de la RDC qui flotte donc photo to soutenir ye on a koloba yango wana mais ce ko zonga côté ya Babes Vincent une fois déjà sina loba likambo yo Babes temto yo ksandule na yo ba best time to yo ksandule na yo to landara na internet to moniga elegi nango mais yo faut oteka disque pour coach ala producteur abimisilar na ye pour récupérer vous comprenez donc faut travailler lorsque ça langa sur le makambo ezaki ce sont des bons chanteurs batongo nyonso na bayebo yemba Vincent batongo tout wana bayebi so chep na mungongo yo kanenga zo yemba aoyemba sko tina beze zate construire toi na place e simba ouais o mi chep na place de ngana za ndule man ngana betaka ndule na sala nde fort na musique vous comprenez au mona rara yo moko ke niveau yo pusana o comme peu ko za ba trophée parce que ça magité voilà les hommes agités tout le monde n'a pas de cap les hommes agités c'est ça bah fruit à travail on si tu loba ya ngomba les belé que les gars ne parlent pas trop mais tout le monde a travaillé vous comprenez faire ça ils ont cas magité nenge to communication ta sale lo na e o magie pour surtout bika to za magie ngo ya ngomba ke nous ba trophée nenge type na kozwa et rien n'a pas trophée. Voilà, merci Ghost Kambala, merci na bande de retour aux 8 ans, il y a retard la émission na biso tribunal où on a voulu un peu réfléchir pour ça la moins éveil de conscience dans les musiciens que tu as monique musique à la polémique à la con et côte ça va trophée polémique à la con et la musique mais bateau tout le monde a besoin de la concentrer dans boulot là on est ça m'a danger donc je pense qu'il est grand temps
musicien et puis na etali MTV to sengi na ba congolais tout en général musicien pas musicien to soutenir fali pour parce que eza makambo ya Congo eza makambo ya batute o te nga mutaginga te eza makambo ya Congo et osala bien goso ngo bakelo mongo wala nga bakelo mongo Vincent pour na se rappeler ka sikoyo moli mamo ba polémique dernièrement wa et uteki ko yina pina na internet c'est le scram le selo azaki ka likambo bo aleki beaucoup moins na ba pana commis ba n'importe quoi mais azaki la première personne l'air a bandé ko boya pe mo ba trophée ya ba nomination mais l'air a été ko kene nomination mo quelque part apa ayaki nani ayati na bikité donc pour faire voir que non okoko les gana yo lobi na bêtise mbale belé okoyo no soko beta no ka danger te okoyo no pe kana lokote bato ya bandé ko finga lona ina 3 trophées. Voilà, Henri Matouchima. Le babagi, le faut Henri Matouchima. Pesa Henri Matouchima micro. Le babagi, nabagi le Henri Matouchima foyemba. Disais mon auto zelara oyo ya vient abisso Didi qui doit les places dans la PCM beauté. Malgré que et où melitro. Et comme le album à qui s'injure donc to zelara album, to zelara album on a tel matim pour les bimba qui peut me soutenir. Premièrement d'abord ils ont où mais là pourquoi et puis aussi les bisso moi capella nango. Normalement, Boris Oumela Penza T, et que moi, problème parce que nous avons pour mastering. Déjà, Nakasa, Lelo, Tolobi déjà, ingénieur Pablongo, Mauzana, on est à Maboko. C'est comme Diana Maboko, Nakasa déjà, et vous allez déjà na Maboko, ya Bino bato bosala rabiso to yebana na niveau net ya radio de Giro Banda déjà, et puis radio TV Nabiso qui ça prête et qu'il y a la voix du peuple pour et toko banana makamango te sans toleka na la voix du peuple donc to yana ngo awa po toleka na monde entier musani oyo to sali malgré na ba difficulté mais nzamba zali ba ya dit que nous ne peut ba tiki biso te bazo tcha biso ba poids ba vena biso ba Willy Musheni bazo continuer ko soutenir biso donc yango zo mona musala ngo ezo salama na habité na koyembaka ta mo eloko ezobimati po sala moi bien ouais hein epa na yo Didi na mitika kaloko la bébé oya yebelo côté Didi kinwa ne pa na yo nazala kaloko la moto masumu pa ya pasteur nyonso koloba na kolanda delivrenga papa oh tananzela ya molili nga na mitiki kaka atali kolo ya nzete nga na mitiki kaka ata na se ya mai na kozinda nga na mitiki kaka ata ne bonga ya pale nga na mitiki kaka urakatu rum oh pati mubengo zande wapi tango nga na lelaka bebe olali wapi Didi kinwani ozande wapi Vincent Chulizi ozande wapi bon akatika wana na sentir que mameza na sentir mameza on a vu que l'on salue c'est ici président Adonis Ngambani bon retour à Kinshasa pourquoi pas le très spécial et Cheveri Muzango la grande dame Julie Kitima balobi silence na l'équipe trop Julie Kitima silence l'équipe trop na tine le message l'émission place aux ayo bagengolo babi silence Julie Kitima et l'équipe trop donc merci na Alex Slayton na rati ya Angleterre wana pourquoi pas penser à Raphaël toi mon ami Gigal mon ami de Dubaï babi Herman Ngumba mon ami pe na rati ya Dubaï wana pourquoi pas penser à président Kadimamou Kendi babi Winner Star Cargo en partenariat dans la voix du peuple agence toujours continuer toujours pour na bandego besoin la poste qui est Dubaï ba viser au Pesama pourquoi pas management et puis orientation pour na mombeta du Dubaï en général et merci na Daryl Ediwante ça pour na prise de vie Henri Matouchima na ebiki Didi Kinwa na zotala Willy Musheni le code mondial azotala ka code moto zalaka nango donc na mboka oyo na ebité so musu ezalaka wapi donc na rolobaka ke na bato tout balinga Henri Matouchima bo continuer ko tchabiso poids et ndeka na loba ke so ito sololi ke moi libunga ezali bo yebaka ndinga ko limbisa biso po toza batu mais si ya encourager bo zanga te ko encourager biso et contact na 00243 ya Willy Musheni 09 98 09 53 40 98 09 98 09 53 40 dans 00243 code ya mboka ya Willy Musheni 9
98 09 53 40. Donc et na WhatsApp to solo là, Facebook obetika Henri Matsushima et na Instagram to okeka na Henri Matsushima officiel. Donc na aussi ngape na batutu balinga ngai batutu balinga la bonne musique ba s'abonner et ko sala bien na Henri Matsushima officiel et ça nga vrai bien. Donc ba bote belé na Eva Moiri na Autriche na Otis Massa double parking. Il y a maman Sino Tantino na Afrique du Sud wana na moni bongo Jansi Mvula ya ba Jansi Dira Makaya Sida Bilele José de Londres na pesi ba mbote ebele na Odilo Mapuya. Exemple à suivre, il y a maman Rachel Moussolongo ba Fantasy. Donc ceux qui osent pousser à kolata qui toko ndenge biso to lata raboye adresse ezalaka moko na République démocratique du Congo na direction Opala na direction Gambela pardon na avenue Opala 24 place ba star ba se retrouvera wana place tout ça la bino bémission qui toko oyo so oyo ozabilamba ya bien na ba qualité pena ya solo o lataka ndenge batapoto balataka. Donc adresse ya ngwana bo contacter biso bo lekela biso ça la biso vrai bien ba mote toujours na batutu o balinga nga na Jean Kadi Kamalandwa mikolo zo kana te Jean Kadi Kamalandwa ba mote belé kotozali na le boss Paul Muntu le millionnaire Paul Muntu kotozali na Brazzaville na Ponto kuna na moni François Ndouna le feu le milliardaire François Ndouna na pesi ba mote belé na pesi mote na empereur de Bakwanga. Il y a pas Chomuluba, l'empereur de Bakwanga, il y a pas Chomuluba, Bambote Belé, Dani Dende immortel na niveau ya Paris, na Peso Bambote Belé, na batu tout au Balingaranga, vraiment beau hésiter, so ozana posa ya likamumo roloba, ozana posa ya kosala moi suggestion, moi remarque, donc soutien. Vraiment na posa nango bozanga te ko komelanga bozanga te ko benganga et osala nga vrai bien et puis Bambote Belé na le VK Vidaku. Le VK Vida qui sera ta côte Titi Valois Kotozali. Mon V Titi les Valois, Titi les Valois place aux ça. Donc belé mon V. Donc Bambote et puis na Kobo Santé na Kashiman. Pour moni balobi Suisse et Zarana Maboko na ye. Kashiman balobi bon Simon Mbidi. D'ailleurs il y a trop. Simon Mbidi Kashiman. On a trop depuis temps là pas Masuki. Tala Simon Mbidi. Tala Simon Mbidi Kashiman. Simon Mbidi. Simon Mbidi na émission Simon Mbidi Kashiman. Ngada asi na lobby na émission Simon Mbidi Kashiman. Mais na émission que Simon Mbidi Kashiman. Donc deux fois au monde en Suisse wana Simon Mbidi Kashiman. Voilà, tu gagné ta Ghost Kambala. Vidéo Ghost Kambala. Tu as dédicace pour la timing et c'est pour la timing et c'est comme la souka voilà. Tu as les locaux donc faut la monter au donc on tu donc tellement que yo suis tembelé ngala le barara exemple à suivre chez Dino Mampoya voilà so ngola ta net na poto pendant la kini voilà Opala sur Opala croisement Gambela Prince Kassabou voilà wana nepno yepna donc netiga na mikili et puis dans le bi merci na trésor mavungu motema ya nasi na Londres permanent mutasika na jeu masana nga pena voilà donc voilà mutasika voilà et puis na Benin Nzila pesa lona bino ke mulaite. Voilà, Ghost Kambala le mbigo de la bilamba ya bateau, bon na bilamba la bino merci na. Na David de hôtel ça merci na parole de ça quand même la sérieux. Le vidéo il se fait talelo. Ouais, pesa. Donc on appelle si Mauricio. Mauricio Bambote Belé Odilo Mapuya. Yebisara Mauricio que bilambozola ta mikolezo sepelisangai. Cyril qui na fumu na forme mo chinonde. Et voilà, puis Boliston Noka, les tendanciers. Votre émission Tribunal à la 4 chaîne Abino, la voix du peuple, parmi tant d'autres émissions pour présenter Bino. Et n'a pas si peu merci, les sous n'angana bossa na pona bandeko tout communauté congolaise tout boza libana ne boyambi émission Abino sika réconciliation publique comme on vous dit que nous essayons un peu de mieux faire pour que tout différencier bah programme d'émission d'internet. Donc merci na bandeko tout bozu en gros pour la tout la vérité en face facilité. Nous continuons toujours à travailler avec bah tout ça la sala. Merci tout le monde ani prochainement bye.